ndenge bozomona kaka boye papa bana bazolala belle étoile donc baza libanda na mbula na moi bazaka libanda sikawa basiste biso po tomoni ko place tokokende te pe place tokozwila kutu bafrère oyo akotongisa so ndako aboye te mbula ebetaki mercredi wana mai ekoteli biso ewutaki boye terrasse basalaki soki eleki mokie donc esupporte poids ya mai te alors mbula wana ebeti makasi eye ebuki balabala awa ezalaki libulu monene bomoni bakundi ebuki balabala makasi biso tozalaki na kati ya ndako na bandako oyo ndenge omoni boye ndako ebukani tobikaki na kati ya ndako nde toza boye toza libanda na bana tozolala kaka libanda bayaki balobi pe eloko moko te batali biso kaka boye 17h voulez bandi na telemi maezoya na nzela sima makasi naliki moya ko arranger simbete na telemi na suka ndako na minute ngamona okite na komi ko kita le na bela famille na ndako Dieu bon na pesi na bana na bango so na kati makasi babandi ko bima leta bazobima pe ale ndako ekiti nyonso na zape vevi ya na kubandela wapi na kusuka wapi de compte final ya wana bapesa kabiso na tongaka ndako tala wete oui donc et pas être kende zate to kende wapi moi poke na pas ba voisin ma ezo passe la banane na likolo ekiti na pression nyoso awa e yeboye ale ekoti na ndako to kusuka wapi. Bazotonga bien babrique bachewa babrique ya makasi mais eloko ezobuka awa forcément ezokitela eza impossible bakanivo nyonso wana ebusha ezoluka nzela ngai naza mokolo mai ebeti avant-hier natyolaki na mai bakangi ngai na prince azoleka mai ekute ngai kangi mai na parke ezolinga so bakanivo te ezodeborde soki edeborde ezoya kobima na hôpital oyo et dévier balabalo ezali awa ekoti ezokweya awa na ibite lokoni na koluba me yango ezokweyisa babiloko bamai wana awa kutu nazolo bana bino bosali bie bosotia babrike ya makasi mibale sino te bambula ezoya soki botia babrike bota aomemango lisusu message na ba autorité par rapport à ça réclamation moi message na zo pesa bazo sala bien bazo binsa mbongo ezokende mais misala ezozonga sima il faut basala makasi na parke bakanivo eza na parke mai utaka kisenso ya makasi wana ba devier ba caniveau ba caniveau mai elanda direction na caniveau wana bien mais ce que zo landa te babana ko bimisa kaka mbongo akubuka. Merci beaucoup papa. Merci chef. Oui, amis internautes de partout à travers le monde, c'est toujours dans le souci à accompagner misala au balancement des travaux Mokondiambo Kalansaki nde toye bongo awa na avenue de la paix eza plus précisément balabala o eza entre Matete de Bonhomme Riflar et Keiti Kisensu eza parmi ba route nationale oui mais biso ti na ville province ya Congo central et balabalo e bukanaki depuis pluie et betaki et avant-hier masolo e betamaki ke banda kwekwe ki point bukanaki metoye awa buka mona buka kukila na terrain potoye ba qu'est-ce qui s'est passé to boyoki témoignage ya papa nenga lobi eza canalisation ya batera seza malamu te parce que nengezo memela mai awa baka niveau ezalaki vraiment makasité et buki mwa banda ku awa tokomeka kokota to la kisabino banda ku wana nenge bukani et population ekomeka koloba pression nini mai ya kina yango mais je tiens à signaler que Moutoua Koufité et Zara Banda Koumouté Boukani Banda Kweyaki et dans Gendega Yango Anato Zelate ke Batuba Koufa et Bongo Tolukato
toluka tosala ya malonga. Il faut limiter ba dégâts tango makambo ezana no debi bomoni déjà mayo nenge tondaki mai nenge devia ke yebuki bandaku. Il faut ko limiter dégâts sans plus tarder totambola nanu tomeka kotala bisika bandako ekoyaki bandako zwelanga awa ti côté kuna place wana nyoso bandako ekoyaki avant to kita to kota na kati ya balabala wana to kende ko tuna ba responsable ya bandako wana qu'est-ce qui s'est passé au juste. Merci beaucoup bandeko balandi nde kaka to bandai koloba na bino to uti gola kisanzela nde bazo bongisa yango terrasse ebukanaki o esalaki ke mai débordaki ebukaki bandaku to koti siko na balabala wa mama azalia walingi ameka ko expliquer biso mai wana ekotaki ndenge nini ebukaki ndaku ndenge nini mama lobi eza salon salon te bukani ndaku bandio siango ezalaki ti awa moni ndenge baninga eza tout droit ezalaki bongo siko salon nyonso na biloko nyonso ezalaki na kati ya salon ekendeki na bakiti na basani nyonso na batelevizio biloko eloko moko etikali te nyonso ekei nango bongo sikoyo tomoni kaka bazosala nzela po balobi bazosala nanu kuna soki basilisi soki bakokota mpe kote oyo toyebi te po tala na danger awa bakotika kaka boye obien bakosilisa kaka kosukiza na nzela obien bakota tozotalela bango kaka. J'espère que moto akufi te. Muta kufaki te papa bamibimela kitango babimi bana tango bayoki bung kuna na sima bayoko bimela koto mbango dango bango babimi kaka mai ekoti na kati ya ndako papa na mama batikala keme babimi lisusu ale base courir bakota na ndako oyo ango bakimi kuna pele suba zolo ba etage linge kweye etage bana bakomi agiter bango nyonso na bango bakatwa ndako wana bakomi ko bima na escalier na sima kuna mutu azalaki kuna azoyamba bango na mokongo abwaki na lupanga baninga lisusu ndenge tovandeka bongo oyo bana mibale babunge biso bana mibale tozolela kaka mais en fin de compte toye komona bana ngo. Oui maman linga na yeba pe ndenge ndako ebukanaki boye est-ce que l'état assisté bino pona yeba qu'est-ce qui s'est passé ta autorité morta komi pona visiter ta les sikango oyo makambo elekaki. Papa mkonjo ya mnene nani wazo salisa wenzi papa Gentiment bila yaki tangwa ye en tout cas akoma kiti ya watali nanu nzela ale a regretter alibika kana faut basala ngo dans l'immédiat siko tozotala bazosala nzela to ebite ndenge bazosala nzela est-ce que biso koto ba ko sécuriser biso to yoki mutu moko ta ya ko enregistrer biso aya ko lobatali kamo moko to tala kaka mais quand on passe un message biso to cho micro mais quand on passe un message par rapport bino bato bobungisi biloko ndako ekwei bazo sala ranzela est-ce que bako tongela bino ndako na bino parce que l'état il faut assister bino quand même po ndako ekwei biloko ekei est-ce que bako tongela bino ndako na minutes oyo bana bazola la wapi mais kana nkoloba par rapport nde to che yo micro boy ndenge bozomona kaka boye papa bana bazolala Belle Étoile donc baza libanda na mbula na moi bazaka libanda sikawa basiste biso po tomoni ko place to kokende te pe place to kozwila kutu ba frère ya kotonga so ndako aboye te ezate asunga biso ba aider biso to senga secure pa na bango ba konzi na biso poka oyo tala soki kweyaki mbula nzambe munanokisaka ngo mais na ndenge bukaki prince po place salamaki bien tele buki na koto soko tale ba dégâts matériels batu nyonso tozolela balabala mobimbo ezambala liboso ye mosusu lisusu yende sinistre penza alala. Oui le temps mama zoyaka moko ba sinistre yeyo mama linga bakisa mwa maloba koloba mama mbote papa nini ekomaki mukolo yango mbula ebetaki meka pe ko expliquer biso parce que balobi oza moko ba sinistre mbula ebetaki mercredi wana mai ekoteli biso ewutaki boye terrasse basalaki soki eleki mokie donc supporter poids ya mai te alors mbula wana ebeti makasi eye ebuki balabala awa ezaki libulu munene bomoni bakundi ebuki balabala makasi biso tozalaki na kati ya ndako na bandako oyo ndenge omoni boye ndako ebukani tobikaki na kati ya ndako nde toza boye toza libanda na bana tozolala kaka libanda bayaki balobi pe loko moko te batali biso kaka boye balobi loko te toyebi pe te tokosuka ndenge nini tant bomonaki gouverneur aye
bozwaki ata maloba te boexplike boyebise ke bozolala libanda badega oyo mbula esali à part kobuka boye boperdre biloko bozwaki ata temps ya koloba na ye te apesaki bino maloba te apesaki biso maloba te tokende kaka kuna tozolela papa ye ayekaka suki atali apesaki biso mpe maloba te mais moi micro etambolaki kaka tozoloba kaka papa talela biso boye akoti na mutuka kei balobi bamoni oyo bazalaki na bango balobi bamoni ndenge toza boye biloko nyonso ekei ye atikelaki biso maloba te alobaki pete atunaki pete banani oyo baza bazwi ku bavictime wapi bango atunaki te kaka ndenge aye kaka telemi akiti wana tali na ndenge mutuka ekendeki ba oyo bazalaki na bango bazo repousser biso kuna déjà si amoni mais si amoni papa ye alobi ata liloba te atuni biso te abaluki ata biso te nyonso ekei biloko nyonso ekei ya ndako ekwei na ndenge bazotonga boye tozoyeba te bakokunde to bakokunda te bokotuna bango mpe bino botala kaka fulu yango batondiseli biso fulu apamba mbula lobi eyaki ebuki lisusu siko toyeba te kotonga ndenge nini baotonga atali banga mabele na mabele awa mabanga niso suika kuna awa atali banga moke koti te tozo kita tina se kuna papa tozo ya bena na se po tomoni bazelo etondi déjà kuna tozo ya tina se kuna mama moi message ya suka par rapport ndenge ba Rolanda yo komisa pasi na yo bayoka yo nanu pasi na nga eza boye papa oyaki omoni biso omoni biso tiki kaka biso boye papa Gentini Ngobila mama Denise ozomona biso batu nyonso to vota papa na biso Nero Mbungu yondo lobelaka biso kotoyo tala biso awa tozolala libanda na bana ndako ebukani toyebi te solution to ko récupérer to ndenge nini boya kotalela biso likambo baya kosunga biso bazongisela biso ata mira ndako ata biloko ekei ata mira ndako bazongisela biso toza libanda na bana biloko nyonso ekei bana bambongo ata neloko te ata mbongo bokoko lukela obozwa ndako ezate yango to sengi na bango bakonzi ba député o biso to vota bazoyoka biso bamoni de la peine nyonso ndenge bukani à cause ya prince bayai kotongela biso ya donc prince kutu moyen te to ebite soki prince yango ya ndenge nini terrasse mbala liboso awa nga na sali o 17 ans namonaka makambo te oyo mbala liboso na ye komona makambo oyo yango tolobi mama Denise monela biso papa Gentini oyaki papa Nero Mbungu tala biso bana na yo tozolala libanda tofota bino pamba te bozwila biso solution likambo obotika biso boyete pol soki mbula lisusu makasi ye tokei biso nyonso na bandako na bandeko bazana se biso nyonso tokei toza libanda nga mama Nicole tala ndako salon nyonso ekei biloko ekei nazana posa bazongisela ngai ata mira ndako na biloko ekei tozolala libanda nazata na sani te nazata na nzungu te bato mawa bazoyela nga sane biloko akolia yango message na pesi bino ne bakonzi to vota bino pamba te ba député nyonso biso to vota na mo amba papa Gentini oyaki omona kilikambo lobi na biso nini tozozela nde yano na yo merci beaucoup mama to kitina na sekuna to meka kotala ndenge mai yango vraiment et salaki vraiment c'est exclusivité sur Feza RDC et Vision Plus Télévision mesdames et messieurs j'espère que non vous aurez le temps à Rolanda image oyo awa eza esika mbule salaki ba dégâts le mercredi et toye kolaki sabino ba dégâts oyo salaki awa donc ba oyo tozo leka eza balabala mobimba kuna bazolakisa bino ndako ebukanaki talande esali badega bamire ekwei tozopusana tokende ti esika badega esalemaki to solola na papa j'espère que bozomona déjà ndako ndenge eza ya kopanzana nga kuti nazoluka moyen nini ya komata vraiment vraiment c'est malheureux comme on a maramba boye papa Mbote Mbonani papa Antoine tokuti au vandi boye likola ba brique tozomona kenda kweza ya kobukana eleka kinde nini jour ngo ozalaki wana sur place bo s'en sorta kindenge nini na bana nazaki sur place c'était le mercredi vers 17h
voulais bandi na telemi mai ezoya na nzela nsima makasi nalingi moya koarrange esimbi te naye na telemi ana suka ndako na miniti nga mona okende nakomi kokita ale nabelela famille na ndako Dieu bon napesi na bana na bango soki na kati makasi babandi kobima leta bazobima mpe ale ndako ekiti nyonso. Ndako ekiti nyonso wana ezalaki aux environs de quelle heure? 18h. 18h courant ezalaki to courant ezalaki te? La chance courant ezalaki te mpo bamakambo boye na courant na nini tout ça sikoyo tomoni oza libanda boye toyoki bamama balobi kuna ke gouverneur ayaki mais apesaki bino maloba te oza moko ya basinistre bozokanisa bosala nini bovandi kaka boye mpo leta tomoni asiste bino te bokosuka ndenge nini na likambo oyo? Bon eza malamu nde bino bapanzi sango boleki pour l'État aye à ceux qui n'ont pas l'école qui tient cette amoni passe na bisoté combien bango ba koma kité te à ceux qui kuna passe makadam e bukanaki bino bo kiti ceux qui mutama kozala système to libanda to la libanda to la na libanda surtout nga libanda na locataire nyoso migeza wala na sedo to libanda to vani ko akomona ko assister biso assister biso pour tout le monde le baté l'État ko assister biso yana aye ko te pénétrer bon tozotala na motema na bikeza bato ayi ko assister biso poto libanda. J'espère que papa Antoine message no ekomi na ebité so ezana likambo robakisa avant to kita kuna tina suka to mona nini le kaipe kuna likambo bakisa na leta kaka amonaka ayebaka soki akoki kolela moko bo aluka kokoma ke sika kolela ezali po boyeza malamu te toza deja zéro misala mosala malonga na mboka ezate tokobanda mukolo nini na minute bana nanga bapanzani baotanga susute puisque batanga pemenya na pemenya za kwa mupaya naki koya bazali musika moyo batanga classe ezate biloko nyoso ebebi ngane na sana tikande na zaboy po yanga nyoso pe kindaki bon nzambe kaka sunga biso. Merci beaucoup papa Antoine, j'espère que non message no ekokoma et tokosambela que non l'état assisté bino. Merci beaucoup. Merci et yo posa victime nazali anazane eloko te moya kobandela kutu ata brique moko ata saki ya sima eza te tokoki kokoma bino moko bomona wese eza te douche eza te nakomi kaka beboye pendant la journée sonoki mposa wana nazwi soi natie na motolumu eza vite na bana nakosuka wapi nazali en face na ye tokita kuna mama tomona na place que Tozan a posé la Kisabilili et comment auprès des autorités pour nous permettre il y a comme ça désirata il y a population donc monter mais comme il colo ce qui licolo et indi koto donc choix exaté pardon l'état faut qui pas ba charge boy mon makambo il faut étaler l'état étaler biso ba peuple été mon boy banda ko nyonso faut l'état il fallait à réhabiliter ngo afuta ngo parce que place o eza place akala bakare za kokoya kawa na kala awa yango o ezaki moi place mo source moko mais source ko monde comme ce qui ferait l'état mais la tia source o eza ko sokola bana souffrance to za nango yango wana mone donc tozo ko senga ba l'état ba yiba ka mbongo na bisote mais mbongo ngo ya peuple congolais mone le ko eza mbongo ya peuple congolais faut ba peuple congolais ba bénéficier ango na etuni gaso asala ka walobi financement ezate oyo ajo sala kuna donc eza malamu te banda wati na manjili même na kisensi wana foko tia banda na likolo kuna na balabala moko wana kuna tina manjili mais pourquoi l'état zolembana biloko ndengona na tondi mingi papa. Merci beaucoup papa. Oui maman lopango nango namoni na bazelu bazelu mati likolo awa biloko nyonso bapere bebi banini donc nakomi lokola zoba mongoe naza mpe bebi yaye nakobandela wapi nakosuka wapi de compte final yango wana bapesaka biso natongaka ndako tala wete donc tozomona ndenge ebukani naza na esika na kotesaka jete oyo ezalaki lokola wese ezalaki awa ta epai tokokende eza te tokokende wapi moi mpo kende epa bavoisin mai ezopasola bana na likolo ekiti na pression nyonso awa eye boye ale ekoti na ndako tokosuka wapi sikoyo
petit besoin, grand besoin, bozo sala ndenge nini. En tout cas ngai loka naza mukolo nalala boye naokoka te na ape mukolo naosalaka soki butu ekoki loka mpe courant eza te nazwi ata katini na molili natie kuna na se soulage noki nalati bilamba na koti na ndako. Pasi kaka yango wana te ndenge moko mpe kaka na butu makasi kaka nazwi katini nanga nazwi mai na source nde na sukoli me tozali kosuka liboso bongo te to banaki otoki mai na yo koti na douche obatami neti mukolo lokola nga vraiment soki neti par hasard moto azoya na kosuka wapi me naza na kata Kinshasa tala mosala mbula esaleli ngai naza mpe na ebandeli te papa ebandeli eza te suka eza te tozotayelaka be leta kaka ndenge ya koloba na biso me soki mpo na biso toomona malamu batiela biso terase ya monene ebwaka mai yango ti ekendaka ti na mai ya njili mpo soki kaka boye moye te tokokoka te na suki na kaka na leta yoka mawa ti soki bazomona boye bayoka mawa na bana epa se soulager eza te tobwaka mpe na mai yango na salite oyo ezaka liboso ya ndako epesa bien te. Merci maman, j'espère que non message na kokoma. En tout cas l'État il faut s'assumer, il faut avoir ba charge na parce que comme on a marambo. Oui, vraiment l'État il faut s'assumer, avoir ba responsabilité na et linga yezala ko to passer so mais batu bakufi te nzamba sungaki mais lelo tala ba dégâts au mbule sali. J'espère que non à travers bilili ndeto kititi na se awa lelo et ko permettre na bino bo compatir na bato oyo et mbule bebisi biloko na bango. J'espère que non ba image ekoloba plus na place na biso moko zelweye kutu makasi boye zelweye makasi kutu awa. Donc tout comme beta ba kia iko sauter donc c'est pas vraiment c'est pas possible. C'est pas possible ça. Donc bandeko bino bozomona nyonso tozo sala c'est juste pour vous faire vivre le dégât qui a été causé par la pluie et quoi kuzwa na côté kuna na mwepe kuna ndako bukani hein. Ndako vraiment bukani ebuki bandako ebele. Et bandeko bazo senga toujours assistance à l'État. L'État doit assister et botala vraiment boé na ba condition oyo batu ba rovana ndenge nini. Bo meka roza na place na bango. En tout cas vraiment beau assister bango. Beau assister bango vraiment. Et sans plus tarder to poussana na lisusu moi mukie. J'espère que non to suki sa musala na biso ya lelo. Awa tala mai vraiment nengezoleka mai ya mbula we betaki l'autre fois le mercredi taba dégâts est causé toye awa oyo toyoki bango mo ba to akoto balobi ke papa Gentilnet tigala ekoko makoto yote asuka igara na prince mais papa mbote tokuti ona pa ubozo sala musala ozotimola libulu to ozo pepa mai. Bon nazolongola zelo oyo nyonso inondation wana yaki nyonso charge nyonso yaki awa. Izalaki nonde nini jour yango na se ya mbula wana. Jour yango en tout cas nga nazalaki za kutamaki te mais bato bazalaka ba locataire bango nde bazalaki bango nde bako expliquer ndenge événement ngo lekaki mais nga yokutaka ndako ebukani bezele koti wese zate. Donc danger qui cause beaucoup donc moi kuta ko bezate. Et puis au vandi koto yo pendant combien de temps? En tout cas kala nakolo bako tout temps que tu donc kala maramba bo ici comment en tout cas quoi yate ce qui est commis ce qui te comprendre bien za baka misala o basali na nzela munene kuna yango mtu basali yango ndenge longo bani to ndenge longo bani te po maye au côté la bino boyelelo en tout cas misala ngo basala on peut ndenge singélité pour il fallait bacha moi trace mo po banda torso trace zaka banda 5e miri ti kuna na suka kuna awa wa terrasse zate charge nyonso zo uta na matete ezo yakuya na rigole za wana ezo lukanzela ko dévier kota likolo ya bacha de trace bache moko kaka ma nyonso yango pesi charge kotoyo e obuka kotoyo. Est-ce que koto pe bakotongela bino to bakosuka kaka likolo kuna tozolela pa leta kaka po tala biso nde toza ba pauvre malheureux donc ndenge za boy papa kufa mama kufa. Donc moi héritage etikala ki oyo pona zwaka moi eloko donc nyose bukani na yebite leta ka yem to koyeba
kozala comme sur le bazisate. Merci beaucoup. Maman ozana likamba koloba ba bibino botu bozala ki jour mbule betaki. Déjà bozomona kaka ndenge toza boye donc mai o nyonso eza na kati ya ndako toyebi te tokolala ndenge nini mbula ne betaki eyaki kosala incendie ebebisi babiloko na biso nyonso ya ndako donc tozangi na plein moyen ya kolala nde toza boye baporte nyonso eza mai bandako ebukani tozala ndenge biso tokoki kosala te bozula biso kaka solution oyo biso tokoki kovivre nango mpo tokoki kovivre mpe na mai te toza mpe na bana mikie. Merci beaucoup nayebi ke tosukisi awa. J'espère que bino bato yo bokolanda biso bomeka vraiment ko compatir na bandeko yo na sima pe kuna esala iba dega vraiment tala zelo ebele boy. Ouais. On a ba voilà ya on a ilo na ngena lo bakutu ngo e komi lo carrière. J'espère que non. Bandeko balobi message est commis auprès des autorités. Na bato mususu ya mawa toyoki ba maman balobi ba député à circonscription yo ba votaki bango. Ba moni dégâts we komeli bango na mbula oyo. Bakangika maboko. Batindi message auprès na bino bomeka ko assister bango, bomeka ko sunga bango. Le gouverneur ayaki makititi place biso toye boyete balobi asuka ikara na makadam peut-être ceux qui kitaki boye alingaki ayeba pasi o bandeko bazo vivre kotoyo mais biso toye ko kitapo na to sala musala et permettre ekoma na matoi na bino ekoma na misu na bino. J'espère que na onyo soto laksi bino bosala quelque chose parce que bomoni ba condition de vie bandeko ba vivre nango c'est pas normal. Donc ils a vraiment nanenge longo banité bomeka ko assister bango bomeka ko sala quelque chose kotonga balabala munene bongo eza malamu ezo servir mboka ezo servir pe ezo servir par rapport ya misalo ezo sale makoto yo mais tango basali misala malamu pe nanenge longo banité ba dégâts oyo mbule beti maye buki vraiment l'état zoa vraiment charge na yo. Mbela ya bandeko ekoma na maboko na yo tosuki awa. En tout cas merci mingi pona bino tokutani bongo mbala ya sima. Ciao.